papa Simaro ti nzamba joki ti donc na 4e année na moni mutu na ye moko te pembeni na ngalo ba OK na mona kama kamtam so abio bon voilà le 30 mars ezoko ou le 19 mars ezoko ka faut ça l'événement papa Simaro au monde ba benga na yo beta musique mais ba bengi ministre ba présenter ba musicien mususu na incompréhension na ba conflit et kota mingi pour na makama papa Lutumba Simaro de la tanga bibana OK comme wana ezara pembeni manda chante mwana bata wenge na koyeba banzembo ya papa Lutumba pour la reconnaître et le goya lobaki mais bitumba donc on va dire pour le moment tikina pour le moment le gars vous en a Congo penate c'est déposant pendant comme la papa Simaro na ça et d'ailleurs ti papa le na ngai baka banzembo na ye na yeba banzembo na ye na beta porte moté ya pour la baki on voilà et cinq instruments et cinq beta peut-être les gars pour regarder personnalité na nga pour y voir avec nangai bazuzi ba kobi me belé ya nzela ba par ba ko ba belé pour na yo OK na bagi na kutanga na mama kila ni c'est maman ngai ta na sali comme papa bien mais ba menace na zo zo ils ont ba menace oyo ils ont agi ba menace comme trop ba conflit comme trop au beta concert mon côté 500 personnes nous on même pas au beta concert on matanga ou au beta concert on place ni comme ka sali plein bon me belé alors esprit wenge oyo barabara ezo kamata na esprit wenge ongamata na boye sao sikoyo ya barabara ezo lokota esprit wenge ongana yebi wenge zalaki wenge na kata wenge kuna yali subabi mwana wenge donc oza chic mwana wenge okendaki bitelo akelasi mwana ya wenge bazaka propre mwana ya wenge aza na comportement ya bien mwana ya wenge aza na respect ya papa Lutumba Simaro libota ya papa Lutumba Simaro Bata la famille à Taboulé, Basala Makere la concession. Bata la famille à Papa Wemba, Basala Makere la concession. Oyo sala biloko na poto kuna beya na ngwa kosunga bato. Bozo silisa biloko Simaro komba Simaro, yemoka lobi kombo na ngai ebunga te. Kombo na ngai bokunda ngote. Lelo bana bozo kunda komba Simaro. Simaro aza ya na biso, eza étoile la famille na biso. Simaro la boto na 3 mois. Qui Alexenga famille na suga na Alexenga papa Mogo Dongala papa Dongala wana ta Alexenga et papa Dongala vient avec déjà papa Dongala que je salue à ça donc papa Dongala papa ya Kinshasa papa na biso za déjà pour la musique même pas OK et lelo makambo itali famille ya Lutumba Simaro papa Lutumba Kotsenga na ma famille na yete batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divine invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs, de nous choisir pour vous informer. Koumou Madachant, bonjour et bon dimanche. Bonjour et bon dimanche. Ça va? Ça va très bien. Voilà, merci beaucoup, merci de répondre à notre invitation. C'est vrai, na tolukaroma mingi na émission yo lelo, deux opportunités aux anayo. Un mot d'abord, na ba téléspectateurs ba talo dimanche à lelo, ba kutana yo, après ba église, ba kutana artiste na bango. Oui, bon dimanche na famille nyonso na bande nyonso ba tala so na etando ya CMB. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci de répondre à notre invitation. Koumou Madachant, vraiment trop sollicité chaque semaine, chaque week-end. Ma banderole partout. Surtout aux Papa Pitolaste, aux na ville, partout. Trop sollicité. C'est quoi le secret? Musique à bien. Musique à bien. Et puis, rendez-vous, ils ont raté. C'est la musique est parce que rendez-vous, ils ont raté la musique. On décide vraiment à se faire là. Mais sinon, vous avez présent,
Ils avaient parce que biso bobé na parents congolais tous en Congo. OK. Donc chaque semaine faut mettre à rapport à moi de vivre. Parce que dans les gars qui une fois na Prince Kasavu bois na mon niveau parking et tonda na ba production na yo. Voilà, chez Papitolas. Voilà, à l'époque toujours bête pas na mboka sika. Donc bête on a mes dépenses les gars qui tournent en matériel on to bato paie maintenant. Les temps que ça matériel na toujours on bête officiel parce que tant toujours le instrument tant toujours ça la publicité ils ont coup il y a entrée ils ont quitté ma casse. Alors moi pendant j'ai été mon madame moyenne et oui mais quand quelque chose à l'élo concert ma camarade ba mingi au félé. Mais Nathan ba mingi au félé et ba mingi la invitation. Donc pour les la mieux il faut moins matériel mauvais à déjà. On sait vous permettre que sur vos quotidiennement bon matériel na bino. Oui, mais quand même Nathan bah musicien, bah les là producteur, mais quand même on a la sollicité. Bon les là va remettre ça bangoté, bah production exacte. Attention. Oui. Biso na quelque chose de production biso de ça là. Problème ma cas c'est les choses musiciens na kata mboka ou vous allez gérer un groupe. Faut en avoir courage on a robeta. Et il faut en avoir musicien au bazar na kata ngoma na au bazar na kata ya G ya koyeba ke mukonyo tolera kaka ngombete. Comme si tu relais soso, comme si tu relais pigeon. Mais trop sollicité, on est dans un solo. Est-ce que c'est parce que manda comme manda chante est facile, il y a qu'à déplacer, dans le tel podium, tous ont des exigences limitées parce que les producteurs dans un monde très facile. Déjà biso nous a bayembi. Moyembi azara ming na exigence. Voilà. Moyembi tout na instrument na ye, na endroit na ya moyembi. OK. Ndenge pena biso de yegoli musique na kati makambango. Donc ba exigence ezara sonorisation na ngai ezala très bien. Et puis côté accoutrement na ngai ezala malamu. Et puis bon voilà, l'autre pour na yango na. Mais là on peut avoir une exigence ya au caché boye fait ça non. Mais je les son ezala bien pour mosala on zamba pesa na boyemba. Or so ezala bien. Instrument ezala bien to pesa pena. Félicitations à parmi les artistes musiciens sur Zoyemba. Aux autres, ça va couche nyos. Il y a public, Mikolo, Baleki, Banamike. Félicitations pour Nango. Mais quand même, les solos, il y a acoustique. Tu mets les solos acoustiques. Ils ont marché dans le terrain. Acoustique, tout ça, il y a 14 titres. OK. Pour la raison, il y a Obimisango, tout le 7, et puis 7, tu vas être Obimisapré. Tant que tu as un problème, il va contraindre à tout de mettre dans la wenge, à la wenge Obimba. La bagi, vague à wenge, les gars qui m'acassent. Moi, il y a une 7e chanson, et ça, 14, et qu'on va sauter. La bagi, on a la vague qui est et puis bon, bientôt là, nous avons 7 qui pour le monde qui accompagner ce qu'on dit que nous avons ça, il y a groupe Mobimba. Mais quand même, Namoni, couleur il y a musique au PC Bisso, Fiesta au Demba, au Tchepe Kiwenge na kati, au Sali, ba couleur et belle puis ba modification belle à Banzembo Onayoki na kati. C'est quoi l'idée? Non, ça va mailler les kagati. Ça va mailler les musala parce que musala nous c'est ça va mailler là. Ça va mailler les. Est-ce que ça des bateaux ba oyembeli ba exiger yo comme modifier ba modification sur d'autres ça nous avons Socrate na tchon na pour pétion kachara. Et ça quand on a ça le changement il y a mélodie qui toko ba balingaki et puis bon on peut peut-être à se plaindre non makasa bien il manga na nzembo na yembi ya mutacha na balabala internet donc mais sinon il faut changer ça dans la mélodie quand on s'appelle na on est tiko na sala mobila na kombo camarade mo pichu masobo donc et ça va changer la mélodie au timo ko ils ont que non parce que œuvre pour la note. OK. Œuvre pour la note. So tali o la ligue disque on a mis ça siko o yoka ba couleur des amours ba bela ba drama kizar o yoka pena o ba disque vraiment c'est pas trop non qui guitare on doit garder toujours Valéria guitare dans la musique na yo oyo to yebi ba 8 kilo bazana ba mboko ba Roxy ba to misa pipene à solo mais quand même ils ont gardé toujours la structure na yo Valéria guitare ezarani na musique na yo guitare les allés et sika oyo sonnerie ya makasi ya rumba ya mboka na biso et sonaki donc guitare eza elo mususu so ile guitare eza na malamu na kata groupe wenge kenaki parce que ya la guitare ya solo wenge so bi wenge lelo ya la guitare ya solo so bi guitare ya solo donc ba guitare ya solo to na fondé Marcela to na Prince Ale Makaba oza champion tilelo. OK. Donc on mona que guitare grand maître Franco fallait azala guitare grand artiste de Simaro Massi a parlé de guitare. Donc Bayuru m'a bien la guitare. Donc guitare. Sur mon papa pas ça zali guitare fait ça solo.
Papa m'a travaillé avec les guitaristes, ça m'a parce que guitare. Mais les guitaristes, ça m'a on peut le comme na poto, tu habites tout là, d'abord kuna. Bazana poto, mangale au sous na zabo konzambuka boelelo. Batwana nyos bazana poto ana bengi ba on a celle moi les na dépanner ba on. Ba bersamboka o na ningi moko. Ba guitariste bazana na poto bi ba mission bazana na poto. Sur hôtel ba valeur ba papa Micheline ba papa Mavatiko. OK. Hôtel au Kiti o yena ba Rigosa. Oui, il y a Roxy Chipaka. Popolipo. Oui, il y a Popolipo. Oui, il y a Kaye Madoka. Oui, il y a Wikilo. Roxy. Ah, papa. Tout ça, il faut la poto, il faut la musique dans le monde. Mais le coup, il y a droit d'auteur, ça n'a pas de niveau T. Il faut la poto, et belé va commis, à Faniga Pamba, et belé va comme à la Kanda tout de même. Il y a ma musique parce que il rend un service, il y a malamoté. Et on a vu que tongo na mbuga bo mukonza na mbuga ya mission ya mbuga na so ba papa Noël de bazala ba de bazala ki mukolo makasi na nzoto donc ozo mona bato wana ba bersa payo na nemo sa raté et descendance ta bango nyo sa musique tout ça là. Mais quand même structure wana pourquoi ba jeune ba garder en côté de même structure il y a ba grand wana pourquoi ba jeune ba garder en côté bon so de imagine ba garder en côté de kosi. Bakujus bazo beta lelo musique na kata mboko lelo oyoga guitare ya grand maître Franco oyoga guitare Simaro Masia oyoga guitare Baroxy detenga na mona molo no kata groupe obeta kwa wiki lelo Baroxy donc so de lobby nga to ko sa population de Tarabison bazo beta yango mais peut-être yo ya kapena ma musique to comprendre guitare ya nani ou bien ma mélodie ya nani c'est tout que ça quoi bela lelo ba mise bela bazo utiliser ba mélodie na ba. Donc, tu vois, on a besoin de voir de Bumba Fiti. Mais quand la pénèse est japonais, on a pénèse japonais. Non, pourquoi vous, le président, le leader de l'orchestre, vous salaka, vous avez bien bon côté. Vous avez caché mon commercial en fait. Ah, question c'est très compliqué. Et ça, mon boulot. Parce que si vous avez besoin de salaka déjà, aucune question, vous avez mon boulot déjà. Parce que dans le groupe, Soli Seigneur soit qui est bien. Azaraga mutu na barabara azaraga valer nae toyaki na nakata mboka oyo baramba ramazani ape bale makaba ba ramazani apo bale makaba ba Burkina Faso papa donc so mutu abeti na ye aza na droite na ye abia peti na ye akoki na ye ga bien lelo problème na nakata moi eli batu oyo bazobeta guitare mingi la plupart na 50% je dis bien bazali na problème bazana ba ndenge tobengaka aza biso tobengango bazana ba bazana ndenge tobengaka moto oyo neti ozobeta misiki ozana mentor na yo moko boye bengaka bango banani mentor bazana baidole te biso ngamba mpona azala chanteur na kati ya mboka na nga kongo boye fale nazala na bano imite bapapa wemba bapotre de baba bapotre bengali fale bano imite bapapa tesa d'alliance donc école nakendaki koimite mpo baidolo wana nyonso wana bapesaki nga direction ya koyeba kosala exercice mpo bavona bango yaki mayele mingi parce que chanter oui okoza na belle voix mais soki oza na mayele mpe mingi ya koyemba ya mpe makambo mosusu mais sinon lelo tozolelaka baguitariste na kati ya mboka ya baguitariste ya minene lokola baprince ale makaba babipesa na banzembo ndenge tomonaki basimaro bayebisaki bachanteur na pays oyo papa simaro ayebisaki bachanteur na pays oyo mpenza oyo lelo baguitariste ebele bafani na poto bazokoba même jango te nga azomona moloka Popolipo namona komi na kanda mingi mais soki akosala nzembo moko abengi chanteur aye ayembi bien biloko wana toana koposa parce que lelo kobeta mpa na poto ezopesa oui mais bakomi lokola baproduit bazosala susu produit mosusu or ke baza baproductif te lelo bafe Popolipo wana donc à peu près. Voilà, merci beaucoup. Mais quand même, le fond et le message clé et acoustique, les années. Acoustique, et ça, parce que chanteur tout ou musicien, ça s'agit acoustique. Ngabena yaki ko sala acoustique na banzembo oyo ya kolaksa ke na yimi mo des chansons papa Simaro Masia pour laksa bato Simaro nyoso ke papa lotumba pesa ki biso moi nzela mo oyemba banzembo na ye tami bale ya mo na yima crise de confiance na maga faire kitikwana et ngamo na sagi nzembo loka Socrate et yanga donc il y a un thème acoustique à ton banzembo yembi voilà. Mais quand même le vrai acoustique pour la commande chanter Annie parce que de bas il y a acoustique on équipe moins mingi. Oui, acoustique à solo de musique oh ils ont bêta manaba instrument ils ont fouté ils bêta le instrument réduit. Instrument local biso bêta 4 guitares par exemple mais bon tiens on a son moko il y a C
et là je suis c'est voilà tout bien en acoustique mais si vous voyez quand même la salle moi vous bêta voilà le acoustique comme live l'acoustique ils ont une connotation dans la musique elle a toujours la C et puis guitare moko bien instrument moko zo yokana na niveau ya bato bazo yoka la clarité ya partition moko na moko. Ok, mais artistiquement ou musicalement, on a habité comme Manda chante. Les critères nini aux Aranango pour nako Zwanzembo par exemple au Baelio. Quels sont les critères? Nzembo Baelinga. Baelinga de. Par exemple au Sominzembo. Les critères nini aux Zwaka. Mais sur la Sominzembo, tant on a sombé on se confond la tsonga la bananga. Pour la loi ngana za la bananga au mboke yebi. Sur la tsonga la bananga carrément épais au pouvoir na balabala. Donc kosomba nzembo ndinga ila kosomba nzembo suka yé chance za mingi moto kwa yeli opé tant ça sali ayemba ka ba yeli on a ndenge déjà fan mais mon suka yeli suka yé yo mo faut décortiquer au comme ça on a déjà ya yo mo. OK. Ndinga tout ça mingi. Voilà, merci beaucoup Koumouma Nachante, vraiment acoustique et ça disponible on a ma plateforme sur téléchargement. Sur la petite Manda chante. Bah, au moins, 14 titres, non, c'est ça. 7 titres, je pense que dans 8 ou dans 9 jours, ok. Mais ça, 14, et puis tout ça, dans la radio, dans la télévision, parce que tout ça, il y a Internet. La image, c'est quoi, tu vois, dans la radio, quand même le producteur, dans un produit. On a une production. On a une production na po akusi ya lelo nso mindolo ta ko misaba mo ebele akusi ya liga boko na studio sali mo bona yo mo bakita le bezi mibale bon o lelo ba mindolo ba producteur pourquoi d'abord on a une producteur. Voilà, merci beaucoup Koumouma Nachante, mais quand même les lots on est toujours bétal sur la structure il y a musique il y a Congo. Alors quelle est l'image aujourd'hui il y a musique congolaise pour Koumouma Nachante? Image de musique congolaise style toujours gagné à 100%. Bah Congolais dit bah connaît beaucoup de musique à Congo radio et que aussi les bandes dans la diaspora pour la raison il y a bah musiciens congolais bah ça na makamba komba politique même musiciens congolais soit ça les politiques té mabé bah musiciens congolais ko biso de tout monde histoire tabouler tirer l'histoire bi il faut gêner ces côtés dans la politique soit musiciens congolais ba côté dans la politique ba côté ils ont sauvé le pays bah de corruption na côté diaspora parce que quand ba tchaki la place mais là on a monté quand même 50 ou 60% bah qui tient ba comprendre que bokonzi ya mboka ba diaspora ba utinyo sur les bandes ba ngomba entouré biso lelo ba sali sala donc na moni démarche makamba combat et comme la place sauté parce que ba ko koma na mboka batal ba bino ba mission ba na problème te ba dirigeant mboka ba na mandat ba mission ba na mandat donc mission za na droit ya ko sala rôle moko ya respect ya soumission ya dirigeant ba dirigeant mboka ce qui mandat na esili mission na kati ya mboka pe ayaka na contrôle ya kolobana mokonza mboka ke Bukonzamboka tala lokula awa na juge des eaux tala lokula awa na SNL ba rôle mission ngona akokoloba mais mission na kata mboka za na soumission ya direction ya mboka na ye. Est-ce que vous gardez le même valeur wana ozoloba vous les artistes et musiciens devant Bakonzi? Mais oui, ngai en tout cas moi personnellement dans la valeur parce que dans la valeur c'est seulement bango ba dirigeant valeur biso de pesa bona kata mboka ba pesa biso na ba bisika na biso na ba plateforme na biso le quoi ba droit d'auteur na biso le cours est sika le quoi service ça la biso de bien en fonds de promotion culturelle donc ba pesa biso ba droit na biso ba ça sera biso na copter ba ça sera biso. Mais quel esprit qui amène de division, de polémique entre vous les artistes? Ils ont comme ça, ils ont bien sa image, il y a musique na biso libanda tout na bato ba otala biso. Polémique est lié donc au état pour sa musique dans le monde entier. Mais il y a biso na kata Congo et qui na ilo ba benga déloyal. Mais sinon ngai pour nga na website que polémique ezelo mo ezala bien. Pour et ça que bon biso to sala bo to lega bino biso to legi bino et ça va bien. Mais oui comme il y a mabe et comme il y a qui fanatisme il y a pour finga. Donc là mboka lokwa monene au Congo internet et outil na monde koti. Fallait tout mata na internet plutôt là que ça va preuve la menene biso to petit. Parce que toke na mokuna na ba injure toke na mokuna na makambo oyo ezapela na sens na responsabilité ya moto donc mais sinon musique na biso na place tout ça na place de leur ça na dépôt tous une mélange ça va décorer biso moko mais de l'autre tout ça na place mais ça moko pe ya ba question aller boyka bana tout non est-ce que ces esprits wengete o bobino bakulutu boyela baleki esprit wenge oyo balabala ezo kamata
na esprit wengo ngama na boye bisa osikoyo ya barabara eza lokuta esprit wengo ngana yebi wenge zalaki wenge na kata wenge kuna yali subabi mwana wenge donc oza chic mwana wenge okendaki bitelo bakelasi mwana ya wenge bazaka propre mwana ya wenge aza na comportement ya bien mwana ya wenge aza na respect nana yebi wenge balabaki wenge BCBG yango wana bon chic bon genre mais oyo comme na barabara nena zo ko bebele wana na yebi makama wenge ndenge wana te. Est-ce que Wenge les deux ont une unité à organisateur au soutenir Wenge aujourd'hui? Oui, et ça la maga. Babilo ebeza bilo ko batena kata ba plateau na bino mais ça la maga nango. Pour la mouina tongo wepé vous en avez besoin de kamoko ke au moni pe ba salsio ça la maga nango. Mais na ba respect parce que belé ba sala au senga sama kuta pour que mela ba masanga na ba. Pour les amants respect pas au senga bon. Mais so au senga mongo utile. Donc, ça mais quand même, réaction aux années, ni comme on chante quand on doit binomo ya bino Wenge à Betakista d'héritier Watanabe. Quand même, soutien à bino ezala quitté. Batu ba mona qui soutient te na temps oyo bino moko bo présenter comme dernier fils na stade de martyr. Réaction aux années. Surtout dans masula Wenge, faut dans masula Wenge. Surtout yena makambo ya kokosa so Wenge mabe na boyite na bo na tena lo mo ke héritier ali mwana ko ya kota na kati ya maison mère Wenge musique à maison mère mais surtout bete sur la Wenge tout autre makambo ya héritier na kati parce que héritier participe na Wenge mo batez ensemble pas trop ça la question bien et pas ni bochaki siko dernier fils héritier dernier fils et lingo lo baki mwana o ya Wenge o ya bundi bitumba o azo bunda bitumba valablement na makambo ya ti Wenge ya kopanzana héritier quand même aza mwana lelo ya kopesa maboko ya ko bapesa ki encouragement dans la direction générale. Merci beaucoup Kouma la chance sur ce plateau fidèle amis téléspectateurs mais quand même le projet avec Amadou Djabi to comme parce que donc il solo ya Ndolo et après passage à Pape Binobo ya Sunandolo to comme Wenge musique des années moi baba le démarrage en président JB. Je pense que le démarrage en moi on paye de l'autre stade on va pas bête sur belé na nyo donc le démarrage ça déjà mais sinon to comme wapi zela to zo to comme wapi dans la direction so on a regardé étant na yo tout ninga na répondre mais momentanément na yebi ils ont déjà pour parler à la maison Massa on te suis sous makamandolo mais le gars na za na nyonso te na yo zo problème pas mais ça m'a Djabi na ba administrateur mais quand même les sola Cap Vert le quoi bango baza na poto ko ba sisi ba nzembo ba fondé di masela ba sangi ba arrangement ba nzembo so ya Alain Prince donc bazo ya so ba ye awa ndeko za sikoyo ba ndeko ko ba ingénieur Blaise Boula ba Adolphe na les administrateurs président Jigana président Weda ndema ko sa sikoyo fusion ba nzembo pour archi aussi ça pour non qu'est-ce qu'on Cap Vert. Tu en as combien de titres déjà? Bon, en tout cas jusqu'à là tu as 6 titres. Il a évité, il a 4 titres pour l'administrateur, mais tu vas ça comme 6 titres, donc avec ses amis. Hein? Donc l'administrateur, ma camarade, il va aller au Yoyebi, au Nganayebi, et il blesse Boulana, Adolphe Dominguez. Est-ce qu'on attend aussi Manda Chante, peut-être Amadou Djabi? Prochainement, parce que Ngam n'a pas d'agi Wenge. Wenge, il a structuré Maurice Samuel Banaka, Ngan, dans la passagère de Wenge. Et notre plateau dans le merci parce que Bango de Baton, on a bon, musicien, chanteur dans ce juillet. Donc, Ngazagi passagère de Wenge, mais Ngazagi dirigeant de Katia Wenge. Quand même, apport non album aux années. Apport non album, bien, il y a aussi peur ça sous featuring parce que tant que tu banga banze pour Katia Wenge, tout est Simba. Donc, il y a tant que tu es sous Simba parce que tu vas voir les choses à dire, vous voyez, banana bango madame. Donc, doit aller à apport non album. Donc, on a coupé cette occasion à une nzembo na ina tiavoa il faut à mon après manger le continuer. Quand même est-ce que tout le monde a pu présence à Tchakoulenda na projet? Oui, na kata projet na sola ina grand frère na émérite parce que na l'impérateur benga ou la son émérite hein na émérite na sola ina grand frère na même il y a na bien pour la promobilité normalement il faut y avoir donc si le sa production d'ailleurs na moni auto sa production na Londres donc courage belé il y a des militaires à salama bébé na Wenge au coup de biso mama tout ça était azala mobali il le voir na Ndolo
bon yandolo siko on a bina biloko ebele otunanga zelo moi ta presse makaba otuna nga mingi nazana maîtrise makaba ebele te parce que naza kaka chanteur pour la libre. Voilà, merci beaucoup comme moment d'achat vraiment to pour na suka ya traiter na biso oza moko za na charge ya bana OK oza image ya Papa Lutumba auto tikali ne lo na Congo na biso mais eza na question moko ba ndeko baba ita tuna parce que oza moko yo ovandi pe na Papa Lutumba persona Mama Jean Mbole tout le monde qui na ba tando iki aleki akoleka akolela comment bana ya Papa Lutumba bateki lopango oyo ye avandaka na yolo. Je pense que sa vie privée to kota ngité mais quand même étant que moto vandi na Papa Lutumba et puis oza moko yeba qui est bien na combone pe na personnalité na ye les autres tanga à chaque fois na mamba bon réaction ne kozange na bon moi Papa Lutumba simaro na yeba ki Alexenga famille na suka yo Alexenga papa moko Dongala wana tanga Alexenga et Papa Dongala vient avec déjà Papa Dongala que je salue à passant donc Papa Dongala papa ya Kinshasa papa na biso zana déjà pour la musique même pas. OK et lelo makambo itali famille ya Lutumba simaro Papa Lutumba kotsenga na ma famille na été Alexenga te oh no voilà famille bango yo soki masolo mo ya famille oui okoloba Alexenga OK oui lokola na kombo na yo baki manda yemba ka banze monanga oui na kombo lokola mwana moko na kati ya famille. OK mais ngambo etake mwana na kati ya famille na koloba ke famille ya Papa Lutumba simaro libota ya Papa Lutumba simaro batala famille ya Tabulei basala makere ba concession te batala famille ya Papa Wemba basala makere na ba concession te Lutumba simaro zaki mutu oyo aluki asata mo guitariste na kata pays poza na vie ya bien ngwana na pays OK c'est déjà difficile mais Papa Lutumba simaro zaki guitariste oza quand même atika asala vie na bien et Papa Lutumba simaro ba moni ba na ngwana nyonso na sala bango na futa bango ba classe na sala makamela bango so bien albaki na ngande ngwana donc bazana intérêt bazala ensemble na libota na famille ya simaro malamu na maman Mbole je pense que baza malamu. OK ba discours ngana koloba na kompesa leçon parce que kuna ba ali ma mikolo baza ba maman baza ba papa baza nazana elo na kompesa te mais pour na ngaka pas garder comme Papa Lutumba simaro na respect parce que yemo azaki muta respect Papa Lutumba simaro parmi ba icône oyo nzemo na ye ba congolais mingi apesi courage mingi na ba congolais Papa Lutumba simaro famille na ye ba kopesa ye place ba ki parqueté parce que biso ezaba élément o mike o papaetsaki biso na ba vie ba kenda na ba parqueté parce que kotsa satana. OK famille ngana za mwana bino leki na bino parmi na kata libota lelo boyebi ke Papa Lutumba ba manda yemba ka banzembo nanga oui na zui menace ya kosakana te pour na koyemba ka banzembo Papa Lutumba simaro et métier le même tour ba menace mais na gi sauver quand même na kolongola kombo ya bana oki pour la raison ya na kana ko tuna ba kulutu na kata mboka ba bi non yo le bolo zali mona ya bana oki te parce que bana oki esalami na oki jazz ba bimi oki jazz bon ba yo sala bana oki donc ngana beta na bana oki wana te ya formule wana et na yo ko mona kana kuma ki menacer parce que ba kulutu ebele na moni comme yo manda nengo sali boy non d'abord Papa simaro ti nzamba joki ti yo donc na 4e année na moni mutu na ye moko te pemeni na ngalo ba OK na mona kama kamtam so abio voilà le 30 mars ezoko ou le 19 mars ezoko ka faut pas ça l'événement Papa simaro au monde ba benga na yo beta musique mais ba bengi ministre ba présenter ba musicien mususu donc na moni ba ko epele kuna na talinga bi problème ni eboyi ngana katsaki peut-être et donc ça qui wana Congo za sika na ozana bato ba ko appuyer ba ko sepela mais bitumba ngana zuko na mon frère ya mona ki étant que prophète na zaika maïla na baki na papa ngabi papa dikambo oyo na ki na ngana 2 ans parce que batumba ali pe bele yo zali nzoko ndeko lo baka yo mo za nzoko mutu na mutali ya mo muke na ko ke na mo tete parce que 2 ans pour na ngako za bien hier mo bananga non zala yemba banze mo nanga o pa ko linga ya yemba na yo eza problème et voilà la incompréhension na ba conflit et kota mingi pour makama Papa Lutumba simaro de la tanga bi bana OK kombo wana ezara pembeni manda chante mwana ya bato wenge na ko yemba banzembo ya Papa Lutumba pour na ko reconnaître et logo ya lobaki
mais bitumba. Donc on va dire pour le moment Tikina. Pour le moment, le gars vous en a Congo Benaté, c'est déposé Bandaka. OK. La bague na kuta na maman qui là, c'est maman. Ngai ta na sali comme papa, bien mais ba menace na zo. Ils ont ba menace oyo, ils ont agi c'était. Ba menace c'est comme trop ba conflit comme trop. Au bête concert beaucoup de 500 personnes, nous même pas au bête concert on matanga ou au bête concert on place comme gars ça qui plein bon mais belé alors. Pour éviter ma problème de belé nga moi na batawenge na bana pour vivre déjà na ko kuma teke le jour na petse na truc avec kamongo comme na papa sibawa na ça et d'ailleurs ti papa le na ngai ba banze monaye na ba banze monaye na beta porte mokote ya ipona ba ki ono voilà et singa instrument et singa beta ti beta ti ga pour regarder personnalité na nga pour yimo ba na ngai ba zuzi ba ko bimé belé nzela ba bar ba ko ba belé pour na yo mais ça là président. Et puis, à la seconde, nous sommes venus à la rapport, la présidence, mais pour la famille, vraiment, comme papa, vous avez la discipline. Pour y avoir la discipline, à terre, vous avez la discipline. Bon, dans le monde Internet, vous avez la bomoko, beaucoup de parquets pour parquer au côté de Satan. Vous avez la bomoko, bana yavé, vous avez la bomoko, famille, vous avez la bomoko, vous faites d'abord sans vidéo. Voilà. Comme d'ailleurs on est dans la TV, bon on ça ma bête, maman zolela. Bon ça na bonga. Dans bande la continuité na bolobana biso boye, magama ba télévision za souté ba bon ça. Voilà, merci beaucoup. Vraiment torom na sukanayo comme manda chante mais quand même na dingue ko féliciter na télévision parce que aux exemplaires de moni comment artiste et musicien au tiko balisa moko il y a pour mon ayo année passée, je pense. Félicitations, mais quand même, question dans les abonnés. L'artiste est besoin d'accepter ban parce qu'il a les acquis bon côté. Le tout le monde artiste est besoin d'accepter ban. Mais tant que comme que ban n'a pas qu'on se revendiquer dans la télévision vis-à-vis à bino artiste musicien et tant que parent et artiste musicien. Ils ont ça là on dirait. Révalisation ni ban ba sali yo mon. Avec son papa Kofi Olomide, tu vois mon allé l'opé à un événement, il y a Keina, il peut pas, moi n'a fallu pour pas occasion revendiquer, il n'a pas parlé sur la télé, ça fait 4 ans ou 3 ans, mais quand même il y a tant que parent artiste musicien. Oui, mais voilà, comme ma grand foyer battu. N'était pas na kota ma foyer battu parce que quand on a foyer c'est difficile à s'arrêter. Et surtout na Congo. Ngana fait ça na mona so na mukatali mzaza na mwasi, au na Congo faut na bête bravo fois. Et surtout sur la moitié d'un bala, à ça on doit féliciter. Donc ma grand foyer, on a la rencontre en minute. Mais pour moi, on répondre que bisous tout ça quand devoir on va parler sur la salade. Papa n'a pas maman n'a pas bala naki, ngai peut faire na bala. Moi no aboti mais moi no na boti. Sur la salle à respecter, code on a donc à respecter. Code na ngai parce que bisous le boti bala na kata Congo, to autant c'est bon na kata Congo pour passer la Congo. OK. Tu veux que ça va mal, tu veux me dire ah ma bé, ah malam. Donc, il y a mon frère qui est bébé qui a pas déjà. Mais soit bien malade, donc bénédiction la foi. Quant à moi, vraiment, on merci na nous penser pour nous benga sanga na plateau na yo. Olimbi ça parce qu'il faut passer de rater rendez-vous pour une raison pega emisala. Ah le gars na giboye na rater séance ya moi pour gana osa émission na yo. Na talaki pe comme na honorable ale boye gabi non. On a frère na biso qui nous sa émission. Oyibi bango le yo ba soutenir biso. Na kwa osa autre chose te moni. Mais sinon na musika na zo boka nazo sala bon séjour na portrait ko Ndembo Limpo donc bon séjour na Kinshasa et puis nazo pesa PDG Jules Marin donc lokela bambote belé et puis bonjour na maître Kiss Faso na Paris bambote belé ba on va za bateau ba za entourage na biso et puis na musika na boaki kilinyo so ya honorable Ale Boyika toujours za libaya na po ba nyos ba libaya biso do ebiga yo landi 21000 te biso ebiga yo landi po au soutenir déjà Batou. Alors, le rôle habituel de dire on a 21 000 têtes toujours à Libaya, tu es bas numéro, tu es maman de ça la peau, tout ça au point parce que yo côté de la culture, au soutenir Batou tout, aux ana président Jimé Piana, aux ana grand frère Nabiso Mopao, aux ana grand père Boziana, Alain Pela Coutin de Gonayo et Makila, Baburo Pela Tolobate, donc Babino Lobika, Babino Lobika, ouais, non Lobika d'aller Moutonayo. Donc vraiment merci Mingi, je suis allé très bien. Sur la salle on a salé Mabé. Merci. Tu as na singi molimis. Mais sur les gens ont bien mon amda épinglé, na denga parce que tu as pour na réglementer, tu as pour na. Merci. Quand j'ai vu tout là, tous les habillano oyo, il faut aux agistes. Merci. Et honorable arrête ou amu, biso za bateau yayo, tu soutenir au bandakala.
on a posé un même à 5 B niveau biso. Voilà, merci beaucoup Koumouma Dachon, merci de répondre à notre invitation. Je pense que vous avez à tout moment, vous avez besoin d'abisso, vous avez pour soutenir l'œuvre sur merci à Malami Kadjarba, le mystérieux, à Talibs avec beaucoup d'attention. Merci à Fabrice Guitanvou, parking, Badjoko et Pokapa, l'honorable Alain Boyka, autorité morale. Il y en a bien mon papa. Donc, chaque jour, Tozaranaye, l'honorable Alain Boyka, il a pensé à Bounou Lubika, bon à propre, et Pokapa Jires Mbaya Ijef, et bon dimanche à Gaël. Touzola na Gaël, merci à Gigadi Fouka, et pourquoi pas Jérémy Converse, débat forme, Doubert Mobutu, Plabedi Bonne et Aigle, les jeunes millionnaires, et à Boss Robert, 277, Cédric Tango, Bosé Belé, Botalibs avec beaucoup d'attention, merci à Odilon Mapouya. Obanda bango mabe, invitation à ardoise, mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow lango, jardin de Dieu. Invitation à boy, bon mukolo fait tilata mabe. Maison divine, à Bossa Libinote, à Tchelibinote promotion, Angolais à Pamba. Maison divine, vous êtes trop amoureux du pays. Wow!